Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi. Eza oabino epenge Fofana. Mbula ebeta, moi ebeta. Tozaka toujours présent. Na utiko pola mbula, Diema Kesela Poli mbula, ezala Amos Lubaki, ezala Manix Kimbolo. Batu oyo toza sala toujours équipe ya tokomi wapi. Pourtant botalaka image ya tokomi wapi ezalaka epenge Fofana kaka ngamo kote. Ezalaka makasi ya lisanga, ezalaka makasi ya équipe. Eloko nini emenu na tokomi wapi. Nazali kopesa merci mingi na kati na papa Nabisio honorable Tambwe Liezer po ete yende apesi moi makoki po ete ngai na ya kolela passion na zanango. Pasi nini ezuyo oza kubela Eliezer hôpital était lelo ba congolais o ba kolanda yo tokomi na état de droit o lelo président de la République alakisi bato vision o yemoko azanango to pasi nini o ezuyo o yina tokomi wapi. Merci ndeko Fofana na ekotalisa pasi na ngai pona mobeko oyo likonzie sekwe na kati na mboka na biso ya état de droit nazali ko réclamer ba droit na ngai kolandisama na musala onga na salaki ngai en tant que travailleur nazalaki engagé na patron na ngai bisika longola ngai na compagnie ya sécurité ya Star ye alongola ngai azunga comme agent na ye pendant presque 6 ans na travailler na ye na ko travailler na ye nazala bilembo nyonso ndenge nazali awa nazala mikanda nyonso na ba photo nyonso bokotala yango pe bokomona nazala pasi mingi na libota na ngai nazala bango sur place population bokomona ba famille na ngai parce que nasali mosala pendant 6 ans na 6 ans wana une année et 3 mois presque 13 mois impayé là kende ko réclamer mbongo na ngai eza problème na ju difficulté na kati ya ndako abato il faut na futa ngai moko santé malade bana classe na tie ko senga mbongo et pas patron na ngai sunga ngai na mbongo ne fisque un petit rien na 13 mois na ngai et sunga ngai na famille et comme problème que ko senga wana ke ko senga ezaneti na injurie patron na ngai wana afingi ngai alobi ilunga ozamba ilete est-ce que moninga na sana mbongo kufuta yo bima awa na kati ya ndako nalobi non patron nakobima komanga na landi droit na ngai alobi kosaka na ngate est-ce que oyebi ngai oyebi niveau na ngai na kosala o mabe nabi osala nga mabe ya kosala nga mabe abi d'ailleurs ndenge nazoloba awa musala na yo esili nabi soki musala na ngai esili eza na problème te pongala landaki droit na ngai yo longolinga na musala pesanga kasi mbongo na ngai alobi non na mbongo na yo pour le moment nazala mbongo te na ozela transaction ya poto tango toti na ba corona wana na ozela transaction ya poto soki ba tindi mbongo nazo pesa o ba mbongo na yo nyonso salaire ya nyongo na décompte na yo na linga na mono lisusu te d'ailleurs kolekation na musala te alobi merci ngai ndenge lobi bongo na okende te na kozala awa trouver solution ndelika monata nango ya pasi wana tango wana na vandi wana mwana na ye garçon na ye ayoki likambo wana ayeko ya pembeni na ngai alobi no papa ilunga limbisa yoza papa tozaka na bien zonga ndako ngana kobenga yo oya kozwa mbongo na fin du mois na yokaki ye na kamati nzela na zongi ndako na komi na ndako na pesi explication sur la mwasi na ngai clair ndenge likambo ezalaki mwasi na ngai bi eza bongo non y a pas de problème tozela suka sans eza musika te to patienter pendant 30 jours wana tozeli na kokoma 30 jours wana na zui mwasi na ngai to kei et pas patron azavandi na Gombe na vini lukusa na appartement tateli to komi wana place wana asiatiki annonce na bagardi ke soki ilunga ye bokotisa ete bokotisa ete après kolaka yo mbongo après apesi consigne ke soko yeba kotisa bakotisa ngai te na lobi non c'est pas babi benga inano na bengi ye aboyi koyamba na bengi aboyi koyamba na meki ko sala menace wana rien na bengi moi tindi message et pas moi ce n'est pour moi c'est en Afrique du Sud moi c'est à répondre ba message nyon sur dans appareil alobi papa ilunga
zala na patience mbongo na to yebi to kofuta mbongo na yo. Tango moi satindi message abizonga na ndako. Na zongi ndako. À partir de ndako na zongi na tindi deuxième message pour moi sinae a confirmé kaka abi zela patron a lobby a kobenga yo. Na zeli un mois eleki na lobby ça ne va pas. Ngana ko vanda koma na zo sala musala te. Il faut la kende réclamer ba droit na ngai. To zongi na madame na ngai to kei kuna. Na kokoma kuna baboyi ko ya bangai mwana na ye aza honorable apostolaki aishuaki. Garçon na yo alakaka ngai. Azobima na kobima wana madame nanga na ibiseno ye oyo mwana na ya alakaka ngai. Akena mutuka atelemi albino papa si c'est comme ça soki koboma boboma biso bo trouver solution à makamona biso. Tolandi nde mbongo lifuti ya mobali na ngai. Garçon wana vandika na kati ya mutuka. Garçon abenyi madame na ngai. Ngana bimisika maloba na bino madame kokende te. Soki oke olongwe wana akodemare mutuka kei. Mbala moko garçon na ya kitina mutuka. Ndeko Fofana, garçon na kitina mutuka. Aeko kolenga na bilamba. Abetinga deku. Na saki bonnet. Isaka samedi, madame abito kende na parquet abito za la lombango na parquet te. Toke pa kire. Ana Fatima. Kire ya patron ango. Na kei kuna na présenter kire a moni ngai. Na ke na famille na ye na bandal ba moni ngai. To vandi. Na tindi message pas moi sinae. Moi c'est azo agir kaka na même parole. Papa, na lingi tolo ba fait précision. Vous êtes responsable dans la famille na yo, salaire ezalaka nyongote. C'est ça. Na lingi ba congolais o bazolanda biso ba mesana to komia pio to betaka masapote. OK. Ngana lukiyote. Ono to benyote mais yo moko nde oye kuluka biso. Patron oyo sana ye engagement kombo na ye nani. Engagement bo sala na ye, musala nini obanda ko sala ipa na ye. Penyongo po koma plus de 6 ans au futa magate mozo continuer ko sala musala. Pourquoi? Patron kombo na ye ezali Augustin Kikukama M17. Azana parti ya M17. Bilembo ya parti wana nazanango tina polo na kati ya ye eza na kati ya chemise na ngai oyo madame na ngai pe na kati ya photo alataki yango obanda osa musani nazalaki garde corps na ye comme rapproché na ye c'est-à-dire rapproché personnel ya ye moko patron. Mais comment comité à niveau à 6 ans salaire retard to banda ko zwaka moi peut-être bandambo nyongezo tikala to nini abandai kofuta na 6 ans wana afuti ngai bien presque 5 ans to komi na moment moko oyo avant ba corona une année 13 mois il y a un paiement 13 mois il y a un paiement na 13 mois wana ngana kie ko réclamer mbongo na ngai na mbongo wana ye amenacer ngai na 13 mois wana ye comme un patron ti comme un niveau aux la rapprocher numéro 1 na ye asala ka musani ye asa politicien misala mususu ngana ebité. À part politique, le reste à misala na évité. Ngana ebiki asa politicien. Oh, tu vas pas fonction en mogo. Ba fonction, pour na ba fonction na tikala comme on a té. Parti en ezaki na ko soutenir na tout le monde qui IDPS to PPRD. Yes quoi azali autorité moi na ezaki na. Baza ba revena ya le père Kabila. Yimto yakana bango. Mais nous avons une idéologie à Kolingani congolais, lingandi konayo. Mais comment on a une idéologie à Moussé, mais qu'on a des congolais. Mais na kamwe na kati ya polo na wana ba komi le peuple d'abord, ne jamais trahir le RDC. Nazana ngo awa polo wana. Ba komi le peuple d'abord. Mais peuple ngo eza wapi? Ah, parce que ngani ndo nazaki peuple numéro 1 oyaye. Ona zo kengela ye. Ye alali na ndaku ngana sa libanda. Ngai, ah. Mais la vivre n'a pas si. Merci Bandeko, vous comprenez le bara toujours. Nous sommes là que Fofana komika mutu ba masese boye po ani non. Attaque ya ba villageois pe boyebi que non na uti Sankuru. Eza bien que ça la partie politique. Eza pour na bana na ote, pour na mwasi na ote. Parce que c'est rare to mona ba politicien qui a vu mwasi a vu bana sali marche. C'est rare. Na mona kaka papa na biso Jean-Pierre Bemba ne to mona na retour na ye na bana na ye to mona pe marche asala kia na bana na ye
na lobby o akoloba na kosi approuver nga le contraire na confirmer yango te ndenge na yoki au cas où ki akosi ngambo bazwaki na musala bazana makoki ya koya ko répondre mais papa sikoyo awa ok ko réclamer mbongo na yo ozoloba keno mwasi a témoigner leo keno za na kimia mwana pe a témoigner leo mais lobi mwana ngo a bloqué yo pe akokamwa patron na yo abeti yo balba coup volontaire eza infraction mais yo kena ko funda de point ngai chose grave na kendeki ko funda après mikolo wana nazalaki na lombangu ya kwa ko dénoncer ete nazalaki na lombangu ya kokende na justice te en tant que mutu na place oyo ngai na bandai kosala nazalaki na ba réserve na bito kende nanu na malembe po azamutu onga na vivre na bambule belé akoki kozongisa apesanga mbongo na ngai parce que ngai likambo nyonso la mutoki na ngai ye compte tenu ya boyokanite yango na ngai nakomaki niveau sikoyo nakende na parquet nakomaki na parquet grande instance na fongolisi dossier na ngai eza kuna 3e mois yango dossier wana na ebité so bavandeli yango parce que ba maître na ye avocat bakendaki kuna babengisaki bango bakei kuna à mon absence attendre bango mais sans suite balobiki il faut confrontation wana depuis le 2 novembre ti lelo oyo confrontation ezate yango na lembaki na lobi naza na famille lelo naza libanda parce que tango ngai nazolala na ndako bato il faut na futo ale 30 mbongo bato na moni poye na bana wana mwasi naza libanda na famille na ngai mwasi na bana toza libanda papa mukolo ndako asi abengani biso na ndako na ye parce que na bundi atake mobali na futi ba mwa ndambo etikali 10 mois ya kufuta mbongo na ye garantie nanga consommer na futa ka $70 par mois ce qui fait $700 siko lelo ozuli kanisi ok pas sango ya patron na so sanga lobaki sango lobaki akobengisa ye basolola na ye ayi ba ko remettre ngam devoir na ngai na monoko na bi devoir na ngai parce que salaire a mutu ezali mutoki na ye zaki rapprocher na ye nazalaki rapprocher ngai libanda ba photo ezali bilembo ezali na ndenge nazoloba awa na bilili ba yebi ngai batu ebele ke nazalaki rapprocher ya Kikukama Augustin nazala ba preuve nyonso nazala ba numéro na nyonso ya téléphone yebi ba camarade na ye atami sato ba yebi ko banda usale pane ngai ngai na yebi ba camarade na ye okotanga atami sato ngai nazali na papa Kabamba azalaki comme conseiller na ye nazalaki na papa Tutu bango nyonso azalaki comme ba conseiller na ye nazali na papa Gilles so na makambo elekeli oyo te omonaki bango te ngai namonaki papa Kabamba apesinga conseil landai na malembe namoni papa Tutu memema balobi soki omoni okoki te kende na justice ndezalaki point de vue na bango wana. Merci esalaka pasi makambo ya boye yango place tozoloba toujours erreur oyo esalami pendant 2 ans bato bazali sous na besoin nango te o meme mokonzi ya mboka aye alobi na assemblée nationale que 2 ans eleki ya pamba. C'est pas dit que tout à la ministère kakati. Mais qui concerne même le droit à Batu na Congo, est-ce que vous savez même ça les alisou? Na Congo, na lobi nzamba pambola Congo, même maintenant pour la mboula la journée à lelo, mozomo na mutu na azu poussou, matière parasoleil, azo le kota matiti. C'est-à-dire comment bazana ba qualité nyonso ya kosala. Marambo bazo loba aw. Muto aza indien. Est-ce qu'il y a Libanais, Aza Chinois, Congolais, Azo fait Konyo Kolande Konaye, Congolais. Ba service tout à l'État, et ça comme ça ni. Et ça comme ça nini. Ba service penda à l'État. Oh mbongo à trésor public et bimaka. Aux hommes la muto azana fonction, azana mbongo, mais ba toya azo diriger ba ça ba pauvre. Et ça bien que ça la conseiller à muto. Mais tant que nous avons la même travailleur,
Après tout, en matière de sécurité, qu'on a rapproché à Moutou. Lelo a commis au temps, on a bananaye, beaucoup mona. Azana moisi, azana mon, na bananaye. Parti politique na yo, polo na yo ya parti na yo, et ça ne trouvait pas na ye ndengenini. Papa nanga moi liloba suka, apa na koti na mi famille na yo. Pe ba totala pe ba ola sa biso ba photo. Et le koni no koloba na prison de la République. Loba nanga ya suka, ezo salanga pasi na motema. Parce que moto soko za libanda ozomona makambo ya butu okozala na pasi. Soki natali bana na ngai, natali mwasi na ngai, biloko nyonso nazalaki nango, nyonso esili na koteka. Po bana bakolia nini? Kisi ekosomba mandenge nini? Nyonso esomba mase na mbongo. Nazo adresser liloba na ngai ya pasi epa mokonzi ya mboka. Président Félix bosunga ngai. Botala ngai pe naza mutu. Nazali ekelamu ya Nzambe. Peu mutu azona musaza politicien. Mutu wangu azali politicien, azali président ya parti. Même Bible ya Nzambe zoloba mutu akolia se na motoki na ye. Wana ezalaki motoki na ngai. Monsu hier nazola la libanda. Ya zola na kati na famille na ye. Bosunga nga président. Botika ngai te nazala famille, mwasi na bana. À part ça, ba famille ya libanda bazali. Na vie lelo oyo, papa na ngai si akori na mama na ngai. Bazo zwa 10 000, bazo tindela ngai, parfois na vivre na famille na ngai. Tozwa ta mwa pondu matembele bana balia. Président Kabundu, botalela ngai likambo oyo. Justice esala musala nango. Justice ya biso ya Congo esala musala nango. Sans oublier honorable Elisière Tambwe. Sungangai. Bo sungangai. Naza na place onga na kombe ma famille otev na moment oyo mbongo na ngai ezali salaire nazo réclamer ba droit na ngai. Na bande ko futama $250 par mois. Maintenant 250 fois une année. Fois 13 pour une année donc déjà tu que de 13e mois et cause là-bas $3250. Puis attaque engagé. Il faut jouer des comptes finaux. Il faut jouer des comptes. Au loin na musala te mais on réclamer salaire. Na réclamer salaire na ngai. Nde abengani nga na musala. A plus de compte azokende ko kosa na parquet ba magistrat ba avocat ne bazokende ko lobake ngai na ibaki machine ya mwasi nae na pasoli na paraprise. Makambo paraprise eza makambo kala 3 ans yangoyo. Ezali accident à service. Mwasi nae nda somela kabiso lance pierre. Abanga kamisi lekete. Na keko beta muselekete mwasi na uti na musala na beti muselekete et raté et beti na libanga mosusu esali retour et que na paraprise et pasuki na ke pa mwasi nae na sengi mwasi nae na bino na sala ki yango expressement te mwasi alobi eza accident musala po le ko la linga muselekete te ne mwasi akina kosomba bino lance pierre so moni muselekete so ta madame azana lupango yo fo boma muselekete wana yo tango beti libanga et dendi ezongeli paraprise et pasuki mobile azaki na poto ye patron azaki na poto aeko ya akatinga mbongo wana pendant 3 mois $100 paraprise wana lobino il faut toyeba prix nango mutu keke na garage paraprise na $800 tango ba pesi facture à $800 alobi comme na kataki 300 laisse tomber et kende na mai mais aeko la musa dossier wana lobi ke avant mbongo na ngai na futo mbongo na yo il faut paraprise na ngana machine ye oya ye ya coudre mwasi na ye moko leki na inda zwaki yango machine ya coudre mwasi na témoigner na téléphone à partir de l'Afrique du Sud bino na pesa leki na ngai comme ngai na zana rien alingi a melanga mbongo na ngai. Merci. Nazo pesa oli lo basuka olobe la patronne yo devant moi si na ona bana na yo. Otali saeli lo ndengo komi ko tambola lokola liboma na bakoli. Le contraire papanda bima libanda. Atiki bana na moi si na ndako. Ata opusa ka pusu réalité na la cité moi ça koyeba te. Merci na Amos Luba qui manise Kimbolo atambula ezabiso atoza toujours présent. Union sacrée eza choix ya peuple congolais baza kozela mais baza kotala eza vision ya président de la République nde tozana besoin pe ya komona même nomination pe ya ba mapinga
surtout police. Tout le monde a police à Malunga va faire quoi accompagner vision à président de la République. Yango na kolinga bolanda colonel Dani Oleko mutu oyo aya na police ya proximité ka kombo ba musu bazo profiter nango tina minute azo na biso à partir ya Belgique place azo sala la formation bolanda kozala colonel mais bolanda pe vision pe rôle ya police conseil APC comme colonel comme officier. C'est parti. Merci pour la motuna. Je pense que na lingai kolimbola muke na population en ce qui concerne police à proximité. Police à proximité ezali police mosusu te. Ezali kaka police moko ou ezali na kati ya police nationale congolaise. Mais néanmoins na cadre ya réforme ya la police où esengela ki ko renforcer moi ba capacité nde tozwa ki chance ya kozala ya ko bénéficier formation na ba partenaire na biso ya Union européenne. Na kati ya police à proximité za kolobela nini ezali moko ya doctrine où eye ko changer mukie na kati ya concept wana, c'est-à-dire policier asengeli kozala na partenariat lié na population. Parce que population nde azali mokonzi ya police. Soki na koloba bongo ni koloba nini. Soko moni ata batenyo toza kolata. Parce que population aza kofuta impo na ye. Biso police tozali lokola basinzili o toza bakapita ya population. Yango moni constitution mboka epesi biso mission ya ko sécuriser batuna biloko to bi sécuriser les personnes et leurs biens. Police a la mission ya ko veiller, ya ko battre la institution nyonso ezali ya mboka. Ko battre la population na ye pour que a vivre na kimia. Yango moni ndenge tolobaka ke likambo memo etali insécurité. Soki tozongi na ba phénomène etali ba kuluna. Mais esengeli ko travailler na collaboration. Soki population a na partenariat na population, ba kosala musala malamu ndakiso tobengaka ba autodénonciation. Parce que ceux qui sont tels ou quoi bakuluna, ce sont des mêmes personnes au baza pour vivre dans quatre la société. Na yango esengeli, ceux qui police a na relation à malamu na population a ko hésiter te pour na koya ko pesa information. Police a sengeli ko sa musala na respect à droits humains parce que la personne humaine est sacrée. Police azali wana pour na ko veiller ndenge na uti koloba awa. Ceux qui to kembe na makambo etali aspect judiciaire. Même si les lots par population ba justiciable baza liboso ya ba OPJ otobengi ba officier police judiciaire et sengeli ko traiter bango na ndenge ya équité. Par exemple na concept ya di règle d'or ya commissariat lobby la plainte est gratuite. C'est-à-dire justiciable tant comme liboso OPJ. On n'a pas droit ya kobanda ko exiger il faut futa ba mbongo makolo. Là ils ont ba pratique ezali archaïque, ils ont interdit même la concept de la police à proximité. Et Sengeli, OPJ a traité dans respect à droits humains. Même ici, il y a des partis adverses, par exemple, les partis accusés. Et Sengeli va traiter bango dans respect, il y a pour éviter la bavure, la torture. Ils ont interdit pour la police. Il y a un moni, tout ça, na baninga ou yabiso. Mission tozana il faut la vocation. Si vous n'avez pas cette vocation et qu'on n'a pas respecter les normes wanati. Mais vu que ça service instruction, ou et qu'on renforcer ma capacité pour na koyeba ko veiller, pour na koyeba ko réglementer mibeko. Même mibiso ba etoza ko kamba population. Et toza ko battre la population. Tozali likolo ya mibeko ti. Soki tobuki mibeko peko et ko landela biso. Yango toza ko senga na population na biso ba meka ko renouveler confiance na police na bango. Pour la population et sengeli à tout moment ko yeba ko dénoncer. Et si kanyo somika katano ezali akoyeba ko informer police na ye. Voilà moi mukie na ngai ko limbola yango wana. Merci beaucoup. Merci na faire ko talisa à venir à lobby ezabana oyo. Il faut la préparer na papa na maman. Pour pas à la fière que lelo mwana kosomba sik mwana kosomba mungu lelo
bilembo ya parti yango oyo mais papa na banda osala kuna na fait kozwa mwasi na ye adhéré pe na parti lelo bana oyo botala bino moko banda tongo ti siko balie te po bakomaki à 6 heures balongwi popage yango na kopesa ye maloba ayebisa patron na ye abenga ye na kombo na mwasi na ye ikopi na mwana oyo abandaki kokalme ye mais un jour balamuka mwana akola ye abeta ye lelo botala sort est-ce que rwandais aza awa oyo azongi kokola libota oyo po toyeba kaka barwandais ndoki ya congolais eza kaka congolais est-ce que nakosi maloba nini okoloba na patron na yo otalisa ye ndenge lelo okomi na tokomi wapi na libota. Oui, merci Ndeko Fofana. Otala kamera. Nazali kotalisa maloba na Monsieur Kikokama Augustin. Nazala bilembo na yo. O ezali photo na yo. Photo na yo ya anniversaire ya le 17 mai na Fatima. Ngai nazali wana na collègue na ngai garde ya pe azawana na chauffeur. Mutuna mwasi na ye pembeni na yo. Nazali kotalisa yo ezali ebele ba photo nyonso o ezali ba photo na yo. Mutu mosusu akoki kozwa ba photo te ba image oyo. Oyo ezali jour à mariage ya yo na madame na yo. Avant to kotala musala. Nazali kotalisa yo pe koyebisa yo. Futanga mbongo na ngai. Ezali droit na ngai na ko réclamer ango sikoyo na bilili. Parce que na komi na suka. Na koma ki na suka. Na kena parquet pendant 3 mois na juste solution te. Na kena famille na yo. Na ke pa kire. Na mona ki ba avocat na yo. Ba ngonyo so bazo pesanga kaka moral. Ba semeki na yo. Na komi na suka ngapi nazana libota oyo. Nazana mwasi, nazana bana. Ba musu batikali na ndako parce que transport ezala kite. Ngai nazoko yebisa yo. Makambo na ngai nazali petit faible. Yo moko zoloba ilunga akokende pa ite. Azala makasi te. Yango ye pa ba congolais. Yango na ye pa ba congolais. Ba oyo bakoko soutenir ngai. Pona dossier na ngai na récupérer salaire na ngai motoki na ngai. Ona bande kola na libanda na zala na maladie nazo sala musala. Ba congolais. Honorable Frank Djongo. Papa Molière. Bosunga ngai. Botika ngai te. So botiki ngai famille oyo na komema ngo wapi. Awa nazoloba maya miso ezo tanga ngai na kati ya motema. Parce que naza mutu, naza être humain. Naza mutu, na saleli o mosala en tant que travailleur. O botini bolobaka bana bitinda. Ozo tinda ngai, ozo sala nyonso, mafinga obade ko finga, nyonso nazo mela parce que naibiki naza travailleur. Ba expatrié baya bazali awa bozoko sela bango ke ba paya ne ba nyokolaka mais yo congolais ndeko na ngai pendant 13 mois mbongo na ngai musala te na ko vivre comment ndako bato yango yo kaye ya loyer naza nango ezali awa yango yo nyonso yo sako futa mbongo bato ndeko Fofana yango yo sako futa siko na ko vivre comment. Président Bosunga ngai, président Fati, état de droit. Et ça la musala nango. Boko telanga likambo oyo, famille nanga na kedango wapi. Nazali mutu naza être humain. Siko mama okolo bani. Namoni ni bokomi ba fazer, bokomi butambola, bokomi depuis 6 heures. Na pe mbula na yebo koma na retard. Papa ile ko koloba biso tozana ngote biso tozana posa nde ya mbongo na biso. Po lolengi tozo vivre na bana, eza mwa pasi. Olala na bana libanda bana bazanga ya kolia ekumbi na ba fazer moko bazo mema ba mikumba na poko ebikende na memi mikumba na kozo ya kolia na li mais bongo siko yazo sala musala te alongola ki na naza malade mwana malade biloko nyonso ezaki na ndako toki kopesa na hôpital makile esili
ozokende kolanda ye mbongo afuta ye mbongo na ye mpo tolandela mwana traitement azobisa mese elunga patiente mwa mokie nazofuta mbongo na yo patiente ata mwa sakalosu ata mwa $10 na mbongo ya hôpital na Kinshasa oyo opesa motu $10 ere mwana makile esili okende kosomba fiche ou bien okende kosomba eloko nini toza na pasi bande bosunga biso botala biso pote toza na pasi na bana bamosusu batikali na ndako mpo transport eza te yango totiki bango toye makolo bandako na ti tokoma na bana awa eza mabe te ngai nayaki complet mpo mokili emona po nalembi mokili emona honorable ezetambokotika biso te papa polo yango yo toza nango na ndako alolenge apesaki bokabela bato nyonso eza ebele na ndako mpo moto oki ozala biloko ebele te so bapesa yo. Merci Dieu Makesela eloko bolinga tokomi mapinde yango papa alobi afutaka ndako na ye $70 boyebi ke mutu nyonso oyo aza organisé mpo boyinda na mokolo ndako te esenga cahier de loyer yango oyo montant Dieu Makesela osala mosala na ye afutaka $70 nde boza komona bamwa oyo afuti te yango oyo ezosala mpasi bosala nga nasala commentaire naosala commentaire te me nayebi keno bolingo ezali na bakongole yango mpe président de la république aye kotalisa mpe kobakisa yango tokomi na place tokomi na union sacrée. Union sacrée eza eloko lisusu ya baaventure te eza vision chère ya chef de l'état yango tokozala na besoin ntango tokomona premier ministre bakongole fo babeta basifle nde babetaka ntango baproclamaki président de la république ntango tokotala composition ya gouvernement baprovince lokola équateur lokola sankuru oyo pendant 18 ans bato banyokomi lokola baeste fo tomona keno bato babimi kuna mpona korepresente baprovince wana bazala bato mpenza keno baza proche na population. Merci na Amos Lubaki, merci na Manisi Kimbol, merci na Die Makesela, merci na balandi nyonso oyo balingaka Epenge Fofana yango na remesaka na motu nyonso oyo souhaitaki nga joyeux anniversaire mpona kokota 2021 eza année ya nouveau départ. Merci na RDC Mode Mama Pauline Lumumba, merci na pasteur Félix Esombo na kati ya Angleterre, papa Moni Mutetela, PDG Kabati, PDG Lesta, Pacifique Hotel awana wangata, Mwaka Mabele Mame Komina Kiasa, Lingwala Barumbu. Merci.